restés, malgré que c'est férié, vous êtes venus. Mais aussi, c'était un grand plaisir pour moi d'animer devant un public très chaleureux comme vous. Et je vous remercie davantage. Je suis Frazika Aimé, pour les personnes qui sont venues en retard, journaliste, présentatrice et maître des cérémonies. Merci. D'être restés, malgré que c'est férié, vous êtes venus. Mais aussi, c'était un grand plaisir pour moi d'animer devant un public très chaleureux comme vous. Et je vous remercie davantage. Je suis Frazika Aimé, pour les personnes qui sont venues en retard, journaliste, présentatrice et maître des cérémonies. Moissy Yamotouya, nous allons donc conclure avec une dame qui est artiste et productrice théâtrale, talentueuse, fondatrice de Bella Productions. Elle façonne des œuvres qui touchent, mariant humour, émotion et réflexion. Elle est une voix forte du théâtre congolais, mettant en scène des histoires qui inspirent et rassemblent. Mesdames et messieurs, distingués invités, aidez-moi à accueillir Madame Bellevue Candy. Sur l'applaudissement, s'il vous plaît, elle est représentée. Rapidement. Ouverte d'exploits, des talents, oui, des très très bons talents et des histoires passionnantes. Et comme quelqu'un a dit, il y a un temps pour toute chose, c'est à présent le temps pour nous de manger. Donc il y a un buffet qui est prévu. Il y a un buffet qui est prévu. Et juste après ou pendant le buffet, il y aura un groupe, je crois que c'est Ask of Dance, qui va s'avancer pour applaudir pour lui, s'il vous plaît. Non, est-ce que vous pouvez bien applaudir pour lui, s'il vous plaît? Et on ne peut pas parler de Rachidi sans parler de l'équipe qui l'accompagne. Le membre de l'équipe, est-ce que vous êtes là? Les membres de l'équipe, est-ce que vous êtes là? Levez-vous, on va vous voir, on va vous voir, on va vous voir. Kumama yoyoyo, kumama Yesu, kumama fidèle, o pesanga litatoli ya solo, kumama yoyo, kumama yoyo, nzambala mano, nzambe ya différence, organisinga yo, ayoyo yoyo, olelesinga inesengo, ayoyo yoyo, nabini mabina, oyo nanu nabina te, na yambila yebo, oyo nanu na yemate. Voilà, la grande famille de B52, la mignonne officielle. On est là encore une fois de plus pour vous servir. La grande famille, en tout cas, moi je vous dis déjà de bons week-ends, ok? En tout cas, bon week-end, Nabino, bisika nyonso ezwami bino, la famille, lelo eza mokolo ya esengo, na profiter na occasion pour na ko souhaiter joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo babotama na mois de mai, lelo eza déjà les 17 les 17 mai. En tout cas, excusez-moi, Nzambalola apambola bino, Nzambalola amona bino. La grande famille de B52, la mignonne officielle, car en toye bisara bino que ici chez B52, en tout cas tolobelaka makambo ya ba artiste na biso to tikotie la bino moi lo tieke, c'est-à-dire bandelikaka, hein?
Bomoni bino moko wana ya malamu balobaka nini to copier ya mabe tosala nini to bwaka. Famille bota ba bonjour na bino ba mbote na bino bisika bozwami ba dinashu ba pesha lover. En tout cas mama abakisi lisusu lotolo komoko na kati ya armoire trophée. Nzombi siko boye bisangana na ba filme neti bomona bino molobi premier épisode ya chemin du chaos. Ba filme neti ba chemin du chaos. La grande famille de Besserade. Boye bisangana nanu. Boye bisangana na posa na yeba na ba filme neti ba chemin du chaos. Na ba filme neti ba meurtrière. Ba film neti ba méritocratie, ba film neti ba skinny na lelo pe na kotanga ba komba ba film bolimbisa ngai la famille. Ba film neti ba monene la famille. Ba film neti boki mama na nenga lobiti. Boki o sala introduction ana. Ba film neti ba pote. Ba film neti donc so na bando tanga ba komboka na année o banda to bandi. Ba film neti ba second choix. To continue no ya année passée te to lobela ka ba film ya année oyo. Ba film neti ya ba ma sœur. La grande famille. Ba film neti ya ba pasteur Didier. Ba film neti ya ba nini susu boniche la boniche voilà. Ba film neti ya la boniche. Ba film na biso neti oyo totala ki lisusu leçon morale. La famille. Siko ya boye mutu oyo azosala makambo oyo ezomonana na miso ya bato eza ko apporter un plus na société. Mutaboye ba otale na liso songete nini mama Belvi Kondi la patrona. Bravo. Nous l'équipe de B52 la mignon officielle en tout cas to pesio ba félicitations ya makasi. Balobi tango mokili eboyaka de tango lola etombolaka tango mokili efingaka de tango lola etombolaka mama Bella mokili tango ezofinga nzambe nde tango wana zotombola. Famille bota focus si to yaka koloba to senga ka tozala focus pourquoi parce que to yebi nani o esike nini to ye kamelela baloba bongo na lingala comme si to koli penza na lingala. Mama Sindu Elizabeth tango bazoboko la biso pe na lingala penza ya bakanja wana to yebi esika nini to ye kamela. Alors le banango ta Charlotte Dipanda. Les injures sur les réseaux, on s'en fout. L'essentiel est que toyebi objectif nini o biso to landa kai pa Belvi Kondi la patrona. Asenga biso nini toza la focus et puis de beaucoup prier pour elle. La grande famille surtout ça, surtout beaucoup prier pour elle la famille. Tozanga rakotika kena mabonde lite ozu mwa 2 minutes akosambela ndeko nanga. Zwata 30 secondes ya koyebisa nzambe wana abakisa intelligence pe sagesse pe long life la Belvi Kondi la patronne. En tout cas félicitations à nous la famille Bota. Tout le monde est famille Bota. Nzambe wana azababi il est les troubles qui troublent les troubles qui me troublent, il est les combats de celui qui me combat. Hey yende apwiranga atanga nyonso bandengo nanga soki okangami na Yesu na mona te mutu moko oyo nyoka kangama na Yesu azonga akelela to azonga lolinga yaki. Donc nanga loba nazutika biso to savourer na mwa temps oyo mais nzambe penza apambola Belvi Kondi apambola ba collaborateur na epe ba collaboratrice na c'est-à-dire bato ba accompagner ka na musala kitoko oyo azoselela biso oyo eza reconnu ezomonana na misu ya bato. En tout cas nzamba lola apambolela nga bino bisika biso ezami bino. OK soki Yesu Kristu azongiti ngai na bino tukokutana na mbala ya sima. Abonnez-vous massivement le 31 c'est mon anniversaire na zela ba vidéo na bino. Bisous d'être resté, malgré que c'est férié, vous êtes venus. Mais aussi, c'était un grand plaisir pour moi d'animer devant un public très chaleureux comme vous. Et je vous remercie davantage. Je suis Fazika Aimé, pour les personnes qui sont venues en retard, journaliste, présentatrice et maître des cérémonies. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te.
yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, po ete nalia natondisama na se. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi nanga, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, ya 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 nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molingi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te.
bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel.
produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te. Yo oza na problème ya insomnie olalaka te, produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula baveni na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te, santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okokozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, bosika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.